Pourquoi pacte bango ba signa o ezali elongwate basango sangote ba pasteur te ba kende te maman na ngale biso mboka na problème spirituel et physique parce que le pays le plus riche du Congo du monde des abisso réserve des abisso le pays le plus souffrant du monde des Congo. Pourquoi bato ba sosol le président défunt le roi de Kabila quand les Rwandais nous attaquaient à Tindi Didier Momengi à l'Ekina RTNC abandi ko pesa sa position yango to inayi Kabila de perdre tango akufi to bito ko président mosusu aboete ngai mo na koyaki na ekato mi ba beta ki ngai tant miso na ngawa ezaki malade une semaine na kenaki marché na nata mo eloko muke na Western Union mboka nzalati mboka nzala pendo ya nzala quand Dieu donne la vision il donne aussi la provision si vous avez un solo la Moussa na Nzambe na tia kabana Nzambe ndenge je prêche mon église kateli wali kota na Kinshasa ti lelo ke notela ba katafara combien olbi guerre ezali to guerre ezate mboka nini okoba guerre ezali to guerre ezate pourquoi passe ba pacte masango sata mela kango na monoko na ye ezala kanini makila bato sala ko la Mandela salaki pona nga ataka motu na Nzambe avina nga pas mboka na calme non c'est calme papa Tshisekedi allez sur ma casse à koluka ba mbongo na makamsute akopesa ntsela ya malamu ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala Congo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais yé et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tia on a net o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko landia image ya Congo. Merci na babone nyosa image ya Congo, merci la fidélité na bino au bozo sala vraiment parce que bozo na confiance makasi na Yvonne Niandabu o asimba toujours micro na pour la vérité. Merci na bino ndenge bozo sala vraiment confiance na émission na bino ya boyebi émission na biso ya curiosité coin du courrier lelo sous na kati émission coin du courrier ndenge ka kezalaka soki to ko sa curiosité na biso to tikaka motote tout ça suna mutu moko azaka so ya représenter pas na binote dans to zongi sous na coin du courrier ya sika lelo tout ça na prophète John Ngefa o to message déjà ko yamba moi mingi pour na curiosité na biso prophète John Ngefa boni malamu mingi mama Yvonne Nzambe apambola yo to kozanga te ko pesa bato mbote o pe balandi na biso surtout ndeko na biso na Allemagne siki la photo o pinda mulandi munene la bikutu mama Yvonne o kengeli boso Nzambe apambola yo lokola bandeko na biso na Belgique papa Molembia lokola ndeko na biso Michel oya na Anvers na mwasi na ye vraiment papa Nzambe apambola bango na balandi nyonso biso bato ya bato bana poto bana Afrique bana Congo ngana mama Yvonne to bato ya bato pe to lela bino fort. Merci beaucoup Léo Tozongelo lisusu na ba émission ebele auto solo la kinayo bato basali mo ba remarque penza eza na papa moko za na France benga bi est-ce que prophète akoko solo alukwa musala Nzambe te eza ba question na yeli mo mingi lelo po toza na makambo ebele ya koloba lelo mais musali wana alandaki émission moko kana ba émission na yamba yo abi est-ce que akoko solo alukwa musala Nzambe te est-ce que vous avez question moko ko répondre biso. Mais maman Yvonne, nous allons comprendre tes bateaux. Comment les gens veulent juger les gens? Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision.
Si vous avez un solo, je prêche mon église comment? Dans ma convention comment? Mais moi je voyage partout. Quand ça t'est na Congo na voyage partout, je prêche comment? Et la façon nzambe apesa linga na koloba na bato na rigueur. Hein? Na force ya nzambe pour Satan na kima na ko changer te. Mais Jésus a faible te. Jean-Baptiste a faible te. Tala, oyebi ministère prophétique hein. Ce qui nzambe apesa moto. Il faut appeler ça une force na ko la lion. Parce que les prophètes n'est pas le roi. Alors le roi quitte le pouvoir nzambe alobi ozo koyo ozo kufa. Mais ce n'est pas n'importe qui. Hein? Moïse le prophète qui pas Pharaon alobi na Pharaon marga moi armée à Pharaon. Amoni binduki biloko tu baloko aboko binanda Pharaon. Il savait Pharaon. Mabina Pharaon nzambe alobi libérer bana Égypte ya Israël. Soko libérer bango te 7 frères contre na mboka na. Mais regarde, ce n'est pas que changer maman. Na ko changer comment? Hein? Na ko changer ndenge nini ndenge nzambe pesi ngai boye makamona ngai bona ko changer ndenge nini? On ne change pas la nature. Oyo ngai nzambe pesi ngai ngwana, je reste avec ça. Olinga bako sango hein? Sango malamu lokola santo loko na se ba osala biloko mabe. Non, il faut ngai za hypocrite. Ba ko ba so bomba ya yo ba bi esa ya obomba te hein? Ba so tanga onka buton ba so mona ba so tanga ki mo makamu. Maman ko juger ngai te, juger loko nzambe atyenga na kati. Ne me jugez pas. Hein? Romain lobi nini? Yezela bisana te so bato wana. Parce que ngana bi Biblia. Hein maman? Romain 14 natangela bango et lobi nini pona yebi makomi na Nzambe. Nzambe merci parce que tangwa bengi ngai apesi ngai makomi na Nzambe. Hein? Azo bisa biso awa boye na mukana na Roma. Apesi biso makasi boye. Romains 14 verset 4. Nazo bana papa azolo bakati nyango. Qui es-tu toi de juger mon serviteur? Mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Hein? Mais nabitango Jean-Baptiste ayaka. Alataka posona nyama, alataka bilemba bato alataka tangote. Bato ba jijaka te ba jijaka ite. Ba jijaka yende aka nzela pour sakola nzela ya Christ. Alors qui es-tu toi de juger mon serviteur? Abino toi Bible titoyen no mutu. Juger serviteur, habite toi à titoyer. S'il tient debout ou s'il tombe, Sera ne garde pas. Mais son maître a le pouvoir de lui affermir, ça ne te concerne pas. C'est la parole de Dieu. Hein? Il y a jugé ngai na Romains 14 verset 4 na chingi attitude nanga na ko chandete. Mais si koyo na 10 et lobi kati nango nini. Mais toi pourquoi tu juges ton frère? Toi pourquoi tu méprises ton frère? Tu combattras, tu seras debout devant le tribunal interne parce que tu as mal fait. Alors, biso to jijaka batu te, mais to zongi saka bato nanzela. Hein? Ngala ko chane ndenge ni mama te ndenge ni. Ba pasteur ba te ya lokola ba sango, ba pasteur ba te ya lokola ba protestant, to zomona misela bango bazo sala kati nyango. Mais oh mission dans ma pesinga, il y a lion des tribus de Juda. Hein? Je ne suis pas dictateur. Quel dictateur? Dans un dictateur te? Yo komi atango yo komi na retard. Na bengi ba petit nanga bazala kiawa. Il faut benga nga. Na discuter na bango. Est-ce que suspendre bango? Mais façon na 5 champs de parole devant bino ba journaliste. Pasteur ba ko lo len na prophète. Allez n'exclier. Na ko exclier parce qu'on manque de respect envers ngai. Ça c'est la dictature. Hein? Mais il est là, il suit l'émission, na salle épée le côté. Hein? Na discuter na misu na bino na biba journaliste ba komi kala ndenge no benga to bango te. To se chamailler awa na misu mais moi le visionnaire prophète John Ngefa. Et cet frère là, il est même un pasteur. Asa même pasteur même évangéliste asa la technique et simple motosécurité. Et je l'ai fait quoi? Il est là. C'est le lobby de Nzambe, pasteur Nzambe, prophète Nzambe, Amutu, Lokola Mutu, Nzambe a sa capacité. Non, on se pardonne, il est là. La Bengani était. Mais son dictateur n'a pas pasteur Kinshasa. Yo mondimi. Oh lo bana pasteur boto on ngana yebi bango na lo lendo na bango. Tout le monde a fini que tu as ça qui analyse ou répondre et attendre. Maman, tu na répondre na zongi c'est nzela maman Sandra, maman Yvonne. Hein? Tikanga na lo maman Yvonne. Pourquoi congolais bi on ba zo sabato na nzela te? Ndela zongi c'est na nzela ça mabe. Ba bi na nzela te on eza ko finga parce que fingi. Ngana fingi yete batanga finga aventurer. Na zongi si yete
alobi nga naza aventurier nalandaka je suis le seul prophète na Congo oyo azopesa basigne prophétique ya mboka mpe ya monde soki yo kondima ngai te nzambe akondima ngai population kondima ngai je suis le seul prophète na Congo nabi tala likambo te kosalema tala moto te kokufa tala tangela ngo bazali awa nani abima aloba oyo nzambe baza na révélation te je suis le seul prophète bon apocalypse tane tozokende mpe lelo nezopesa position ya mboka ndenge tozokende nango baza wapi soki bazali bavrai prophète na mboka oyo bazojuge bato baere yango yango oyo oyebeleko koleka ntango makambo te ekosila oyo pouvoir mosusu ekoti makambo te esili oyo nzambe arevelaka biso Dieu nous a révélé toyebi bango boye mais ntango tozalaki awa tozali awa sini bapesi ntango yango ya journaliste pasteur aleki na télévision prophète aleki na télévision apôtre nini tala likambo esalema boyeboye nalobi likambo mari misambo esalemi nalobi liwa esili te après mari misambo grand ngolo monene akokweya papa yemba akei nalobi so après papa yemba ça continue bena mami Yvonne ça continue ministre ya culture akei mbaza mokalai et ça continue bino kosingana papa liwe ekoti na mboka boyo prophète nzambe nalobi nini botunaka yango te kaka bacommentaire nini mboka natanga mpe kombo te ninive natanga mpe kombo te kaka bacommentaire mais nazongisi na nzela nazongisi na nzela mabe wapi namoni mabe nga nasali mabe eza te mama lelo nde toyeli babi lokola mutu na yo lokola bakomisa ja prophète John Ngefa mutu nanga le fait ya oyamba yo trop na image ya Congo babi bon alobi pe mingi nde kotuni esikoyo lobi eza ndenge nini Congo lobi kozala boni mosakoli merci mama na motuno na ngi batuna yango Congo ya lobi ekozala ndenge nini na kopesa yo réponse na kati na mukanda na nzambe na kati na Somme 33 verset 10. L'Internet renverse les destins de toute nation. Il anéantit aussi les projets du peuple et des rois. Et 13 elobi boy. Et bisip so boy. Et la nation dans l'intérêt les rois. Et le peuple qui a choisi pour héritage son Dieu. Congo ezali nzambe. Aucun pays à Congo makambo esalema na Congo tomona kango na monde mo mbesale makate. Ezali kana Congo na biso. Oyebi ndenge nzambe aponaki Israël na Afrique nzambe aponi Congo. Lokola poni Congo esengeli pe na nzambe kaka nzambe wana apesa ba dirigeant ya solo ba mema Congo apesa pe bandeko ya solo to kabona kati na yango te namoni pays moko na monde entier même Éthiopie même na ba on a mona ba Coréen ba Chinois kuna ba souffra ba Congolais te na tamboli mingi na Congo to souffra makasi tozo souffrir spirituellement physiquement biloko tout mama Yvonne talaka na héros et penza courant zate tane na zotoka ça déjà malade kolia tolia na délestage il faut dire la vérité malgré fort pouvoir de sala yango mais azokokate mais tango azokokate tika tango kokite tika malgré fort pouvoir de sala azokokate bato bazoe ba avenir à Congo te Congo bateka yango banda kala banda ba chef de l'État est-ce que bi manifeste ya sele parce que tia un père na sele kuna manifeste ya sele oyebi ke mobuta kunda bato na se wana la TV la image dokende ma imagination lo bango ngana za prophète boto tuna Congo mama Yvonne boto tuna Congo na lo makambo na kati na Congo est-ce que yo yebi yango kaka na sele o monument munene bato bakunda ma wana bateka Congo. Est-ce que Obungi Mobutu avant Kende, tant que il s'agit de signer la pacte même avec des mots, n'a pas signé un mot, ou bien signé pacte. Alors tant que Mobutu a créé un fort ya peuple, il y a fort à batouter. Motomoka longa Mobutu te, Minduke longa Mobutu te, Muta longa Mobutu te. Et ça collé dans la biso ba congolais et pas en Zambie. Quand un malheureux crie, l'internet écoute et les quitte. Mobutu azaki mabete ne bande azaki malamu tango nzambe asandi eloko okosala nyonso ekosimba te pasi mati peuple a décidé toke Mobutu afidèle à côté na basoda betaki te bakotaki boy bato bazaki fatigué eloko te peuple nde longoli Mobutu na ba prière motako sabino te peuple longoli Mobutu
Et puis peuple nzambe agité Mobutu na kobanga na saki na pharaon nde Mobutu akei. Et tant Mobutu akei, est-ce ba préfère Mboko? Boy ba yeto boy te Laurent Désiré Kabila ye nzambe azolokumu. Ameka ko redresser mboka lokola mboka de teka makina ba coutume. Et teka ka na science wana. Hein? Allez ba ravager bakei. Moi na ya kote 15 ans to kote ya. Bato Mobutu kako bazalaki na bakisi na bango ba kina makambo ya mabe batu mabe. Hein? Allez, allez récupérer bango, allez bouler le côté n'amboka. Mon konzi donc kala on sala te, allez kaba sala te parce que ba pacte wana balongo la te. Congo azo souffrir lelo, azo souffrir ba pacte ba signa. Pas tango ba mais c'est qu'une mini qui ute ko sala ma pas c'est moi c'est la team colonie parce que ba kunda la kuna, ba koma ikuna, ba bondeli place yango. Ta kufa kala wana ba kunda bango il faut que mais zali ba cérémonie. Hein, Yesu akuti avec la naissance. Mi sauter le komorote. Akuta na parti na bi que tu découvres la vie, parti na monde. Et comme il a dit soya boke na mabele, a souko na a tche porte que souko na mai. Il fallait banganga nzamba so to koma wana to déclarer, to déclarer to soba huile d'olive, to bon de la nzambe. Kongo ko kangola. Na kwa biso le komoro prophétique frère sœur. Hein? Même Kabila Kei. Oh pe akoya. On disait Mobutu mabe, Mobutu nyokoli bato, Mobutu Kei. Roland Désiré Kabila yei pasi Mosé pasi Mosé akei Kabila ya yei pasi eleki ya Mobutu na Roland Désiré Kabila eleki na Mobutu na Roland Désiré Kabila pasi yeba o ya pasi ekoleka suso soki bosa biloko te. Hein? Je te dis en tant que prophète de l'internet soki bosa li yango te. Est-ce que bike place yoyo monument ya Luambo e kuna na awa na Matonge oyebi ke biloko batia wana oyebi ke bantaba na bakrana bato eza na kati wana mais mpo na rien ya pouvoir mpo badomine mama badomine mboka badomine baincarnation. Est-ce que yo oyebi soki président akomi na mboka chaque chef de l'état oyo akomaka baye Équateur bapesi ye Mbeli na Léopard Mbeli bapesi ye Makila Léopard bapesi ye Motema Makasi. Bon, déjà, bon, investir président en fonction de la sorcellerie, mais bon, investir président de l'association, bon, vous t'ayez. Hein? Hein? Bon, vous t'ayez. Hein, maman Yvonne? Papa, hein? Motu Kezaka Moro Bachine chauffeur, c'est qu'ils ont fait à Mobutu. Ils ont fait aussi à Roland Désiré Kabila. Ils ont fait. Mais ceux qui va chef coutumier, on va aller Makasi, Mboka Yangoyo. Hein? Même qui va passer, parce que va aller Makasi spirituellement, parce que ouais, spirituel. Pasteur Bazali Makasi, mais Makasi n'a pas physique, spirituellement Makasi parce qu'ils ont trahi le pays. Bakoti na coopération et mboko nzambe apesi basala nzambe bakoti na cop ba longwe pa nzambe akabaka mboka wana depuis Israël jusqu'à lelo. Hein? Peuple le souffrir na loko maman. Hein? Papa ya kokende. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra, il va partir à organiser l'élection. Oya koya sima 3 mois ebele bulu ekebandi. Pourquoi ba pacte bango ba signa o ezali elongwate. Basango sangote, pasteur te, kende te. Maman n'a pas beaucoup de problème spirituel et physique parce que le pays le plus riche du Congo, du monde des Abisso, réserve des Abisso, le pays le plus souffrant du monde des Congo. Pourquoi Batoba Sosol? Yo tu n'as venir au Congo, venir au Congo à Boganzan. Nzanda moni Batoba Sosol. Dis là maman, ça qui Nabisso n'a pas été. Tomé la tina maya lebo, mais mon tatu mali bumude. Mais mon dieu sur l'Amérique, tu as vu que tu maya lobo, tu maya lebo, tu as lobo, tu maya na ibite bo skizenga batunanga. Hein? O comment il libu mo vimbiawa. Mais biso to zo melango bezo na bonne santé. Hein? O zo mona boko na Nzambe, mais Nzambe alingi ba principe na ye. Est-ce que bato ba likolo ya mboka, ba bongwama, ba so ba prière, ba so kota wapi. Est-ce que ba bongwama, tala ko bongwa mezani ni, ba bimisa biloko bazana yango ba koti yango na bokonzi. Est-ce que bokonzi zanga ki sezali? Ezali belé, maman pourquoi ezana ki c'était? Est-ce que ba pasteur ba landi mokili, mokili ba pasteur ba landi mokili, hein?
Babo et pas dans ce que 10 personnes en moqué. Il y a l'ingé fait comme 10 000 aux bangwa et dingo pas misa bangwa il ba aux rabilo et pas dans pour ton sangabat. Le kuta to vrai. Pasteur a chaque temba tout monde ça mo alo bate. Alors c'est vrai. Ozomona mama, mboka na biso eza na pasi. Eza pasi bokoko eleki. Bato bazo comprendre te. Bokoko coutume, ba pacte eleki. Oya ko ya signer, oya ko signer, mais conséquences wana. Écoutez na 3e et 4e génération. Aujourd'hui nous souffrons. Maman, mboka ni na tango yo mona tia matoi na yo. Ba terroriste ba komi ate, ba liwe si la kateli liwa. Kota na Kinshasa ti lelo ke notela ba katafare combien? Olbi guerre ezali to guerre ezate. Mboka nini? Oko ba guerre ezali to guerre ezate. Pourquoi? Passe ba pacte masango sata melaka ngo na monoko na ye ezalaka nini makila bato. Alors ceux qui battent va comprendre là qu'on a été et qu'on a pas si mingi et qu'on les talamboka n'exokin mais biso semble que Nzambe 2017 tolobi boy 2017 zoka 17 aussi pour élection zate élection za 2017 il a 2018 le 1920 c'est que je te dis et puis na lobaka là qu'on a liboso avant ba coup constitutionnel signé na bitala to ko leka na transition ceux qui yo za journaliste ya solo bimage ezali na sakola pe na epai na yo. Na sakola pe pas Tiffany. Alors au moins 2016 élection kozalate. Élection ça 2018. 2020, 2025. Bon que là on a bakati yango. C'est pour ça tango wana boulé ke ko salema. Nzambe m'a dit position Congo. Makanisi ya bato eza nzambete, makanisi opposition eza nzambete, makanisi pouvoir eza nzambete. Ngala ko ebisa bango eza opposition, eza la pouvoir. Nzambe atemi na mboko pour sa solution. Mais na ko ebisa yo solution il faut umela nzambe umela te mama oya nzambe umela kaya malema avec temps nzambe bato balemba te bato bakangama na nzambe bato balela Congo na bango pasi ezali minyoko li ezali nous souffrons tala papa tianga ta caméra taka ne azo toka pona Congo tala ngana azo toka kwa na prison ata prison apote za la kaboité mais nzambe akopesa solution ezali mama to persévérer jusqu'à la fin. To longa la violence. To tia nzambe liboso. To tika makanisa ko buka, soki to ko buka Congo, nan to to ngambula nini. To saki pillage na Mobutu awa. Résultat ezali nini mama? Lelo ba chômeur bazali. To lele pa na nzambe. To bonde na nzambe asima mokonzi ya mboka. Motema asala élection makile tangate. Nzambe alingi suma tinga etanga na Congo te. Mais soki nazo mona ona na mboka so na beni. Tala ne bande ko na biso na beni bazo bomba bango bazo zokisa bango la banyama zamba to sali bango nini to sali nini congolais to sali mokili nini mboka na biso ndamba pesi moto na mboka na ye oya biso mboka na to sali banguna nini mama ipona ko chite place lobaki wana solution ya mboka ya Congo na ko chite wana soki nazo mona ba internet ba konti bazo loba ba image ya lokuta non quand je l'aurai des Kabila venant avec des Kadogo baibisa komi na maluko France te bato lokuta bakomi na sela bazokosa bato bakosaka bato bakomi awa na limete mama tovana banda tomoni bakadogo bango wana est-ce que makambo lokuta lelo média et comme c'est international mindele bakolisi mayele il n'y a pas un secret tout le monde a des choses vraies to sali ba rwandais nini solution à Beni zani na vato comme la solution à Congo solution à Beni. Solution à Beni, spirituellement. Dans la physiquement, na moi na défilé les 31. Ba char et bima qui na ba avion asika. Maman Yvonne. Yo mona ki angote. Mais yo mona zo matali kolo mona ki angote awa ba avion. Mais qui ça te? Pourquoi pas qu'on est na Beni kuna? Ba no site na bato na obi gouverner c'est prévoir. Quand les peuples sont dans le malheur, c'est le malheur du roi. Qui sont dans le bonheur, c'est le bonheur du roi. Mais les rois sont koufa boy. Parlement il obéla biso te. Okoye kate bakanga ba salaire na bango, na ba loi na bango ya ba mineur, bango bazo kwa na mineur bakanga bango te. Bango bazo kwa na ba mineur bakanga bango te. Sénat kuna to bakate. Pona ka Sénat da ya vie. C'est nettement immortel, libelle kolongwa kate. Ba gouverneur c'est la même chose. Yo ni batu wana, o bazali internet, ba kolongotika Congo. Ba lobela kango te.
nakoyoka ta motion moko babenga ministre de la défense beni kuna ndenge nini kivu kuna ndenge nini bazala kati nango te bazotikela barwandais baburundais baugandais banyokola biso toka bamboka te Laurent Désiré Kabila alobaka eloko moko ne trahis pas le Congo toko trahi Congo te biso nyonso tozala moto moko tozala makanisi moko mpona tosauve mboka oyo bandeko na ngai nazoyebisa bino mindele babato mabe ceux qui sont à l'étranger on vous trompe par les blancs on vous trompe par les blancs on vous trompe par les blancs bosala boye koleka boye ke bango babisaka minduki nana saka minduki na Afrique c'est eux qui babisaka minduki ils ont l'intérêt Monique Ayao yebisaka mboka ni Monique alibera ngo na mboka oyo Angola babengani tango Santos abengani bango na armée na ye nde balongi savimi Monique asaki mbula basaki kata ngo nini bazokosa biso ba français minene bazokela ba États-Unis ba réunion ça ne sert pas. Parce que ça ne sert pas. Congo est habitué mindele te. Ba ebi paradis du monde zaliao. Il faut ba congolais bo sangana. Bo zana na bolingo, bo zana bomoko. Les pays n'appartiennent pas à Kabila. Kabila doit partir. Mais moi ya continuer na Congo. Mobutu akende Kasavu ba kende. Muzi akende. Kabila pe ko kende. Mais to pa na Congo te. Mais le kuta mindele te. Mama Soudan imboka moko. Soudan ezali mboka moko. Soudan balandi pétrole, bakaboli Soudan. Guinée Équatoriale, Guinée Bissau, Guinée Conakry, mboka moko. Kaka mindele bapanzi bango. Congolais, mboka na biso za continent, ezali réserve du monde. To kangana moko tozala. Yo moto za na beni, ko comprendre la rebelle, ko comprendre l'étranger te. Parce que ba étranger wana ba rebelle wana ba banguna na biso. Ta bazo bomba bino, bazo bomba biso ba congolais, baza banguna na biso. Soki bo moli bo dénoncer yango, tozala liboke, to ko kangola beni, to kangola kivu. Parce que Kabila ko kene na ye. Président ko cédé troisième mandat a ko changer te. Même la transition on est ou meline ça une soukaso dans élection. Token élection. Et puis mon candidat ko ya sima, elle espère la vengeance te. Azana unité to tonga Congo. Soki te Congo ko kabwa. Na lo bakandenge wana, soki te Congo ko kabwa. Et comment on a soué là yo? Mais ça maison là c'est quelle suit? Na so bisabino na pesa unité. To ça na bon moko to keba. Parce que Congo est pendant na te. Congo c'est bon moko. Ce qui était Congo au Kabwana maman. Après Kabila, c'est la dirige. C'est qui Mobutu Alobaka. Alors ils allaient biso sigoni les oppositions. Ils ont le pouvoir. Ils ont la majorité. Tous allez loko moko. Tous sangana pour la sauver Congo. Sangana nini batu musu baza basunga bini boku modone se ba nationalité na bango baza ba congolais te baza boete. Biso to boye Maman Yvonne. To le ba clair. To boy est-ce que na mboko oyo bato omoninga na congolais de sang koko na nga azali congolais mama na nga za congolais na obimaka bombolande to na bombo to sani tikina bato baza makasi ya so quel makasi faut étranger kaka biso est-ce que bato mayele ba na mboko oyo te Mama Yvonne est-ce que bato mayele ba na ebele ba professeur université kuna kaka koteka syllabus monta makasi za bota mayele bazate et voilà les conséquences na mboka na biso to zali na 20% ba congolais ba dirigeant mboka 80% ba étranger richesse bazo zo kende wapi bato sa mboka na bango yo kasi libana tongi ndako 3 4 5 étages mi balem sat na mboka na tonga combien pas ils aussi ba ko benga na pourquoi les Congolais biso moko bana mboka to sangana to zana bomoko to pona motaki na te pona ni o mali pona ngai pona nga pena ko bona na Nzambe to soki élection salemi ba tota Tshisekedi pa ko mokolo mboko ke ça akoni mokolo asala ko la Mandela salaki pona nga ataka motu na Nzambe avina nga pas mboko ezana calme non ezana calme papa Tshisekedi alors na makasi akoluka ba mbongo na makamsute akopesa nzela ya malamu ya transition c'est comme Mandela fait en Afrique du Sud yavanda mutu ya bato kida to boy ba juif to boyo bangolais to boyo ba Zimbabwe to boy ba Rwandais to yebi bango nyonso et puis mutu ko voter kaka soke comme la période niveau congolais oh maman na nga zalaka pas question to lembi yango na mona grâce na yango guerre aussi na mboka na biso te bazo ko envoyer bazo lia ba miel ya mboka na biso ba ko mo bonso ko bantaba ba ngulu to ko za mayele te et merci mingi
nzambe apambola musaso ya mabete pona ba député ndenge ba voter loi ba diaspora ba voter tokomona ato bi majorité na poto za majorité ozomona tokomona merci na bango on a solo ba diaspora bazoyoka pe ba yebi Congo bien ko le kabato bazali kat na yango Congo la kufaka nini bakamati 100 francs ba pesier 1000 francs bakamati pole ba pesier umela mais umela na souffrance 430 ans Israël bazaki na bombu mais babima mokolo moko tolingi ko bima yango na calme na nini ya Congo nzambe na ma plan ya Congo moto moko ayebi eloko ekoleka lobi te nini ezate mais na yebisa bino transition ekolongwa te balinga te mais transition ngo tosala banani transition eza na mboka oyo dialogue ba okende ko simba te compromis malamu ekozwama te et puis tokokende na transition na lobaki yango la tonga yango isusu oyo na lobaki yango na baki élection ko na 2016 te élection pe na 2016 te na lobaki avant makambo ebimite tokomi wapi tosuki wapi Kongo la fungula mayele na ye mboka za biso ya mutu te ya nini te mama na koyebisa yo omoni bato mususu bapesa bato lupemba na kopesa likambo ba pouvoir bino ne bolo diriger mboka na mabe na malamu eza na boko na bino il faut asimengo omoni mama ya ngulu soki ngulu akolia ba poto ba yei so ba mabele alali poto tu na njoto na ye bo asimengo soki ba Congo na bato ya pouvoir bazana kasi pourquoi bazo revendiquer droit moko juste bazo mona bandeko na bango bazo papa bango bazo boma bango silence absolu na kati ya gouvernement na kati ya parlement na kati ya sénat na kati ya pouvoir mutako tellement oganga zate moi je félicite le président de fin roi de Kabila quand les Rwandais nous attaquaient atindi Didier Momengi aleki na RTNC abandi ko pesa sa position yango to inayi Kabila de perdre tango akufi to bito ko président mosusu aboete azaki trop clair mais kaka ba komi ba kangi courant Didier Momengi leki bana Congo tala likambezo leka bazo comprendre facilement bango balobaka te eloko moko te basala te bato ka sama kasini en tout cas, tout ça comme déjà la souka pour lelo. Mais na marche maman. Na souka ma marche. Ozomona tango opposition atambolaki. Opposition lupe maman pamba. L'opposition qui na mindu kité. Azaki na masasi te, grenade te. Ngai mo na koyaki na ekatombe ba beta ki ngai tant miso na ngawa ezaki malade une semaine. Na kenaki marche te. Na nota mo eloko mukena Western Union mboka nzalati. Mboka ya nzala pende ya nzala ezo mwa 50 ya 100 kuna sani ata masasi leka na kufaka kuna mama Yvonne tikana loba ko barrière za wana na kopesa conseil na pouvoir Goliath azalaka te parce que David avait pas sur Goliath et peuple c'est Goliath c'est David Goliath c'est le pouvoir na ba général ba tchewan mama so omoni so peuple marchaki na bango ke opposition bazongi na bango bazaki na leko moko te bo pesi bango lupemba ya pamba ma lokola guerre kaka mais baki na beni beni zakuna kaka na mona démonstration moko na mona te ba américain ba saka démonstration ba botra mboka c'est pas moko tolo ba te mais ngai moko ba beti ngai 5 jours na kola na binzambi o mboka nini oyo tobomi mototeka pona nini tozolo pona beni c'est la même chose ce qui pouvoir ba agresser bango biso pe to koloba pe to kotelema po mboka ya biso Kabila kaina note ana pouvoir matata po ya kaina note ana pouvoir Kimbuta kaina note asa mboka na kuga sasa kisanenga lingi bazana no tango kudela moko sila to pani masolote papa botka zutala la msoza kati nango to boy biloko bango batongi ebe balisusu to kozonga mboka sima to kene libozo to zana bolingo ya mboka to eba peuple zo diriger bango pasi bazo yoka mama Yvonne souffrance ni bazana yango nzambe akosunga et puis mboko oyo bato bana ba science occulte ba konzi ba science natai comme mon konjité na iba konzi plus rien depuis chef de la localité te souka natanga pe komba souka ngote ba kata ba maison bazana ba franc-maçon bazana ba science bazupi bondoki ya
balati kati na yango eza pasi pour loboko na nzambe ezala mais nzambe aya mawa moyenga yimaka akosunga Congo mobimba. Nous sommes là, on va prier pour le Congo et loboko tozo bandango déjà to bandi déjà mama kanga ya mutama bonde lite mama nazo bonde ba pisina vision te nazo ko bonde la pona Congo loboko na nzambe et nzambe toke na douceur na paix na boy bato mosusu wana bazo na ndenge ya Bretagne. Ce sont des Burundais, ce sont des Ougandais, ou bazali na kati opposition. Hein? Pas na nga, na zongeli bana poto boyo kanga. Na mona ta vieti Tshisekedi boité. Makamoyo, même a komi koko ba okene bo pesa Tshisekedi. Parce qu'à ça, je n'attends qu'on me le soumingite. Azouambo, il fait comme Mandela. Et puis, à bongisa, à planir mboka malamu, ba ene kolongo. Na pêche exemple, moi, c'est Katoum le président. Mais mboka kabanit. Ba ibi déjà mo juif. Juif mo paya. Nana akoyo kai. Hein? Na pêche na caméra président, ba ibi caméra Burundi. Côté mon sous on n'est pas tangiao. Je donne l'exemple. Et c'est vrai ce que je dis. Na zolo bango c'est vrai. Na lande caméra mo ko se justifier. Na kata télévision, nana akoyo ka caméra. Hein? Oh, Jean-Pierre Bemba, président de la République, Abimi. Non, Jean-Pierre Bemba, papa n'a pas mundela portugais. Ce qu'on a dit, source n'a pas de souka kuna. Hein? Source n'a pas bandeli kuna. Mais portugais, yo mona papa Bemba te. Yo mona moïndo na basuke kanga maboa. Hein? Moïndo yo mona moïndo souke kanga métis. Métis ça boti na noir et baka soki maman papa mundela te, maman me petit papa métis. Déjà confusion, ça naturel douteuse. Tolingi molubo ali akapenza. Wa benga chi belebele na fufu ya oya masangu wana kankondo kankoto avanda lokola nazo pesa bino solution avanda pona lobby akoplani lokola Jean-Baptiste le chemin du Seigneur et le pays va aller en paix. Mais ce qui vient na batie été batuka bato bambriere oyo je te dis na bato bana poto les pouvoirs ko sabiso mindela obiso no pouvoir te parce que pouvoir na Congo pouvoir na boka bana Congo hein ba panza mboka pour ba influence na bino non toko panza Congo te mama Yvonne le Congo appartient à tout le monde ya bana na ba koko na biso c'est que nous voulons ni mama Yvonne ce qui yo po koti yeba pe congolais yo na se wana ali alipa so comme na Brazzaville hein. Ce qu'on dit, moi, il y a 5 mois et 6 ans. Au Kamati, lipa, au tchébert, au tché saucisson, au tché, au lipa sec. Ce qu'on pèse, lipa sec à Goliath. Hein? Mais biso, papa 58 à 80 ans, lipa saber, il faut mon abisso, mon combo so. Ngula kosa quoi neti osopona mboka ndenge ni et puis on a bato tout ba hémorroïde mitema vimba ko vimba pour kanini vima be tolingi le biais de Congo et appartenir na motonyoso yo mona mama Yvonne na monde les milliardaires sont là motache bi moko kawo $100,000 quel mboka motache bi moko wo $100,000 bu jeep yo mona yango wapi mbongo yango ya nani. L'argent appartient au pays. Est-ce que Bana Mboka va bénéficier d'un go? Mais Barotika Bangote, parce que la richesse Mboka, il faut motonio soit bénéficier d'un go. Nazali opposition, Nazali opposante, Nazali pouvoir, je suis église au milieu du village. Nalobia ou Kabila Sanga Mabete, c'est le seul président où il y a Tongi Congo, Banda Kasabouboute, Kabila. Et le seul président Bomi Batonio sur Nanzala, qu'on les caméras président de Éthiopie, c'est Kabila. Pourquoi? Tout le monde pourquoi? Premier ministre m'a tout appuyé stratégie économique, Mboka ngo et bazo lian. Où est la force du pays? Et président Kabila Lobaka boy. Sauf que dans 10 personnes en Mayenne dans Mokoto comme ça Congo émergent. Na considéré. Est-ce que 10 personnes bazali? Hein? Oh ya zone quoi na gouverneur zone quoi na yale ça montant à 80 ndako. Azali actionnaire na Barcelone. Montazala va vider partout na poto. Et ce qu'on a dit dans carte va ville tout le bateau maman Yvonne. Tout le bateau je suis pas opposant. Là c'est pas mon pouvoir te. J'ai dit les choses qui sont réelles. Hein? Tout le bateau et regarde le Congo comme il souffre. Hein? Regarde, il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a pas les écoles, il n'y a pas de quoi. Mais bango ça dit fièvre poto.
Ah, bazo sala boy bana poto bazo kana bango bakenda biloko mbwaso kole préparer mbango. En tout cas, comme la besoin na suka déjà prophète. Demandez koloba nini Congo pour la lobby nini faut que ça la pour na Congo ezala malamu lobby. Pour na Congo ya lobby tozala ini. Soki mboko ezali ini mboko ezala na force. Ya mibale to sambela nzambe makasi. Hein? Motra na kwa na ye parce que tozoke na bulu yeki. Hein? Tozoke na bulu. Ya misato. Na kwa bisanta que prophète Dieu le prend le Congo dans sa main. Pourquoi? Awa ABC ngai bonzambe alobi Apocalypse 6 verset 10 pour na sukis. Makile tangi koleka. Et puis nzambe sika vandi azo sepela tsusuté. Ye moko akozwa force oyo akosala kati na yango na oyo. Alobi nini na Apocalypse ABC biso awa verset 6 verset 10. Tango yo na bunya. Butem, Kivu, Équateur, Kisangani. Oye na mbeli na moni mwana mwasi ba pasoli etina vagin. Yo pe docteur était. Na mbeli tramotina ba fungoli. Je l'ai vu à mes yeux. Ba bimisi mwana bake. Na moni mwana ya 3 ans ba pasoli misopoli banda. Na moni moto bazui e pasoli ba beti ya wa bongo libanda. Moto azo kufa azo le pa nzambe. Nzambe otiki biso? Hein? Nzambe otiki biso? Hein? Na moni moto bazo kato kwa mama Yvonne. Kaka. Moto azo kufa miso pole na émotion. Makila ya belle ye moko. Ekena ko le liboso na nzambe. Makila moko ya belle. Elle est liboso na nzambe. Makila millions de Congolais. Nzambe alobi boy ako mettre fin na makambo nyonso. Bato batalela ye, botalela ba konzi ote. Botela bango te, botela pouvoir opposition te. Opposition ko sala côté. Opposition ko sala côté. Nzambe ne mosimi tema. Hein? Nzambe alobi boy maman. On alela kinini hein? Babomi maman moko papa bakati ye, bazui mwana na ye ba tieli ko ma belle. Mwana zo si maman azolela ah. Vraiment? Où est Dieu l'internet tout puissant? Mais Nzambe a tiré bateau ma bête en bonga. Pas de bon mabangote. Mais les autorités sont là. Car à la musique, ce que Bembe Koufi, babi monti pour ça na bango, ba viol likola, boka na beni na butembo. Na poiti mutute. Hein? Président au sala musala mon côté, ça ba collaborateur partout. Ba sanga na rien. Et d'accord putain. Na suki yao. Balobi bo Apocalypse 6 verset 10. Mais la paix à mon dombo de kana Yesu. Et si il crie d'une voix forte en disant la paix ça parce que ma caméra soit ingate maman Yvonne. Ah, la paix ça si qu'on comme l'esprit, ya na mawa na mi bomba pour na sala na ebité. Maman Yvonne, toi dis quoi que ngana koza na mbongo, to mwana va na poto. Na zwa pe ba fitini ba dollar. Oh le gagner on joue pizza, ba ça allait bien. Mais là, bizarre, bimagi lobi so kene menake. Na ibisaka maman na nga ba na suite, papa na nga ba na suite, famille na nga to ba na suite. Na ibisaka ko kate. Pourquoi qu'on a la vérité de maman Yvonne? Tu tout moulanga maman Yvonne. Tu kana tanga verser suka. Hein? Mais je s'ouvre avec mes frères au Congo. Na ibi paradis ezalia. Na ibi bonheur ezalia. Congo est pays béni. Bonheur ezana mboka na biso. Oh ba ko tikala ba ko persévérer jusqu'à suka. Ils seront bénis. Mais bon, baroya, et vous avez trop tard. Parce que biso boni ah ouais, bitumbao. Alors, ah ouais, le bini maman, il crie d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître véritable, tardez-tu à juger? Bazo bomba biso au monde. Si notre sang est innocent, si les habitants de la terre. Moi, na 3 mois, un nini. Moi, na 5 ans, un nini. Nini o joyeux o paso a misopo libanda asali nini aweli mabela mboka na ye esengo na bato bakufi na kolo o bakufi pour na Congo midi mo ba pour na kimia nzambe na enlèvement ba ko enlever parce que ça wana efuti soki Yesu akufa kite même que efuta made ça na bango et ko sauver Congo. Je te dis en tant que prophète, Congo sera libéré au nom de Jésus. Comment tu comme dans ce cas n'habite ce qu'elle est bonne de lire à béni parce qu'il va marcher là partout dans le monde entier au bateau téléma béni mon sacola coco bonne de la pour la bateau n'engage bateau coupe et puis bah au bâti qu'elle va revendre dans la situation. Bon pour la béni li bonne de les ali mais la ko bisayo
Ben, il faut pas protéger le pouvoir. Hein? Donc, ça, le pouvoir des années. Hein? Na ba Monisco kalo ba yao kaka violaka bana bato na ba na ko ibaka ba diamant na ba Monisco ba yao. Hein? Il faut pas bengana bango ba kenendenge et dans le salaki et la paix. Mbok ba libéra mboka moko te. Monisco e ba pour les intérêts. Et puis ça qui boulou ke kaka Monisco na kanga bino. Amoni motamba tsa kaka Monisco wana. Monisco bana beni. Farde ça na beni, tout na beni. Beni za problème ya ko sambela te. Beni za moral ya bato bazana pouvoir et sala. Ba longola état-major général awa, chef d'état-major général azonga na Kivu na beni na novanda kuna. Armée ezukende kuna kime okota. Ba Rwanda, ba Burundi, ba Uganda ba komekate. Parce que ba frontière kota kati nango ezonga kuna. Ba veillant soldat bazana yango bo recruter bango yoso no mbutu bakende ba sangana pour nera Congo. Oye binza ba bina maleke. Tango ba maleke bazo Israël bazo bima ba maleke bataki bango ba embuscade. Nzambe alobi na roi zaki Israël. Tango bokei kanga boma. Ba maleke nyoso na ba nourrisson botika kaka roi na bango bokangaye ay banga Nzambe. Aucun Nzambe. Pourquoi Israël la nation naïe? Naza congolais, koko nanga congolais, mama ya mama nanga congolaise, makila ya Congo et Kolongwate. Na pesi exemple na tika Brazzaville pour nani. Je me souviens na Brazzaville, na moni bakangi congolais, zairwa. Bakamadi zairwa ba tie na sac, bakangi ya kubu akufi. Na kina moi petit momi wana ko bien musala Nzambe tena bi petit. Ngana tamboli. Oyo, basali ndeko na ngai magre moyibi. Pourquoi ba tie na la police te? Pourquoi la punition te? Bah ça jugement entre bango, on va nous saccager. Et j'ai laissé le Brazzaville na zongi na mboka nanga. Hein maman, mboka moté mboka bato. Ozomona, tala ba événement ka bato ka Brazzaville ba sala kabiso. Événement malam, mais biso to linga bango. Libonde ya béni ezabo. Nzambe asimba ba kondi. Baza lokola Némine Stras. Mboko ezali ya bango, disons mboka ya bango. Batele na likambo ya béni. Batika makamba kichisa koto guerre zate ba marche biloko ezobima ba minduki bakamba longola total béni total Kivu Bukavu peza mboka na biso et puis ata un pas moko rola désir kabila ba ekolongwate ata pas moko longo congolais même abota mina ota ko bunda tia ko pa wana peza mabele na biso toza na bomoko eza l'opposition eza la pouvoir to longo na distraction ya papa mbawana hein ata mandango ba bi ba pusi yango tokosuka kana élection tokodwa chef mosusu atika oya kovanda et puis akosala transition ya kitoko Congo ko za béni peza Congo ya mapamboli prière ya béni ezate prière nga béni bato bakufi tika ete Nzambe milimo ya mapepo na lieu de repos pour enlèvement parce que bakufi na volonté na bango te parce que pouvoir ebatela ki bango te soki pouvoir ebatela ki bango ba institution ebatela ki bango zo ba mort subite oyo mutabeli tika tnango tika te ba ame na bango epema mais bino olingaka ka soki moto songo la kufi deuil national salemi bo bazo kufa na beni boko sata deuil te to lela bango kaka moto songo il n'y a pas petit mais c'est pas Nzambe yo kana biso mama Yvonne biloko tout otike ko tika lao na abota mana silipe na kata nzoto na oza la roi oza la reine oza ni moto abota mana silipe za kate biso tu mitaka la bitine nango égalité tango to kufa ka moto mo kundaka na villa te kaka 1,50 m OK ndenge to yaki ndenge to kozonga to yaka mutaka to zonga bilamba mais oh tout okuti awa ba diamant on ba mbongo ba compte bancaire et kotika na scène mabele à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdre son âme hein prophète da pour prophète alobaka prophète to baninga mabete na lobi na pouvoir na conseil na bi opposition na bi na population to lingana to trahi Congo te pendant que zokende mindele bazoko sabiso to boto ko Soudan ko kabona Congo elongo ina noté mindele bana ba base na bango bazo sala mais bako ko échec même manze basuka mama lokuta monene oya kanisaki Congo ekokweya waya au nom de Jésus nasuki wa
Vraiment, comme la souka, papa t'as bien aimé souka. Merci beaucoup na base Alicia, wazaki si ma caméra. Merci na grande encore. Oh ça qui belé pour la biso à tout lembi. Papa merci pour la union soso sala pour la biso. Merci na Célé Dibon. Merci na papa Flori Moté ma Marie Jeanne Mombong. Merci na bino union so bolanda image à Congo. On va se faire na émission coin du courrier parce que awande toi vraiment cause la curiosité, il y a moi mituna, il y a moi préoccupation na biso to da kana on a mitema. To kutani mbala sima na numéro mususu ya coin du courrier. Merci ebele na prophète John Gefa o alemba ko yamba bisote ata union so da besoin na e to zwakae ndenge to lingi. Merci ebele na yo prophète. Merci na batu union so ba sister biso tanto sa ka émission ba ko ko na te ko na te ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokala Congo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais yé et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en kat aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tika na biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka